bakendaka kotournaka mingi pa mams balongwe pa mams baye pa bela ba excusez nga na on dirait ba belobi ezouta pe parce que autant la Dacosta c'est ça ezanine ayokaki baye koyebise mams a lobby que Ronald a lobby mais un mususu mams pas lobaki na yete vous comprenez tout ça clair un mususu mams pas lobaki na yete lokola déjà ba mi pepe waneza bata semaine de trouble quoi basanga kate na bamboka ana ke kana nyatelo ko sona nyatelo ko ko ningisa voilà mams pe na kwa na ya fande ka ntaka ke Dacosta a gorgelé OK dans le pe Dacosta bakenda da ko yebise pona kombo no mams voilà et que Dacosta ndeti nga nene na analyse na salela ki na mambano ba moi mukie kaka na era ba invitation fallait que epesa sa sœur na ye vous comprenez et donc côté la mutu ko les raison exacte et donc d'accord ma fala bukana te ata mam sa tindere maloba soit disant ne ba yela ke message wana songa na zaki ton d'accord ata na ko tourner te tant que comme qui ke fort bala lokwa ba uta bango nyonso pas présent sur lombe mam sa za sœur na ye fala loba te bon lokwa na yoka maloba mutu wana yinanga tout comme ça bon ça va pour mais attends que non que l'invitation quoi invitation ezali ko ner ezali ko ngala zobala en plus pe amona nga yebi vinanga na kende nanu a contribuer pe mama ebele na tala par là soit que ne ko tike la si la invitation si la boy ou bien ta boy wana ta zina fête ayete ngesa le suki toko makasi tanga mona ka komi prêtre libala ngazo ka invitation omoni barezi luko kanga mutu awa kokange awa oseta Comment la milito, même si Sigoyo, ils ont le rôle à Sieti par Dacosta. Alors, le baboyete, peut-être pas battu ça qu'on le battait. Ni de l'accès que gagne à fait il était. Pas parler de qui que même c'est non solana, doute. Aux hommes sur place, même si quoi à lesquels wana. Fallait tonton Daco à que PC invitation dans ma beaucoup. À ticket l'invitation ta que sert, ya ye na ye. Ce qu'on a fait du temps à l'inga monété. Depuis ça ngalo ba maman nyonso tout wana eza bongo po ndeni senga ngeke ko tikele invitation na ngali bala ayete so na micho ta uyo ko loba ser OK ser afanda ki na EPM susu azela ke invitation po aya honorer mage ko ya asila upa engia Barcelone ko te engia longolelo ko te mengia saka esenga o ngana ko mona mwa muke pa toto dako yango wana na mwa ba sila wana na beka mwana papa sila za ser mwa ba chweke wana isali vraiment moi bien te mais to contredit mama lobite parce que mai ninga na pamba te quand tu as ben que linda badengi o ba pekisa ya o mama gasubia ya yango na lobi mai ninga na pamba te d'accord ça pamba talbo makanisa bongo te c'est que zapeka na mutu o benga pe d'accord c'est linda linga ya mais msuba boy c'est ça quand ou soit tu peux et quand ça pèse non bongo te mais ça va pas pour jamais mtako la ta chebo ta si ça ninga ke ne pas ke souté na ebisa na ebité so la kini na okai libumu pasi to tout la wala achebo te make up biso ko to chango te poto ko chango te kota linda chango kitoko na te so ba makia ke ba makia ba ngwe batuna na SB mais jour na ndo e fecha to dako eza mutu azaite emsu ye monga michaki kuda benga ki amata tanga na ne mo si kitoko boya bwa kama après sisi o na bité okai libumu pasi voilà. Je suis même ça bat pas qu'elle peut ko na été. Que olinda ko ke fête c'est pas la peine. A Zwanine. A ko pek salinda fête pour ça ni. Donc ezaka passe. Mais est-ce que nana pourquoi la côté no lobby ba comédien ba qui nous tourner la SB na ba o ba ya et pas bella. C'est que on dirait ba on ba ça ba bella. Ezana quelques comédien so to chenyo so na lokuta. Ezaka ba va et vient wana. Aller retour. Aller dans le boye. Moni papa moni ko si retour pe ko to yango moni ba ser na biso wana lelo ti ba binemi eza na quelques comédiens ba na kata binemi na bango na ba chroniqueuse msupe ba za na kati ba binemi bo ba sola to ça semble point to mona na matanga ya nani yo ya papa ko ni ba pesa na mbote te Paris biso to mona kiti ko lamka quand tu as tenu ma propos na mais tout moni tendresse tandula aye aniati ba biloko mo ya somme a fini ben sanité alobi ba bêtise makambo makasi ko benga tina coach tuberculé et là on songa elekelinga ngwana coach dakota nga yene mission aye ko expliquer finga e mutu te mutu okutazale ne likambo alobeli mams afingi ete mams pe aye na ko chakiti te pour répondre petit na te c'est là pas décision on peut ne ko kende les alaka makasi pourtant yo ça likambo ko kasate ya tina sali likambo yo mutu na okotela ko yate parce que mutu yo okotela olinga pe buzoba te
Après tu si là on a lingana bêtise na comment ni décision. Après comment ni décision. Ultimatum et bimi. Trop c'est trop. Ben sanitaire ma. Ozomona ko kumisa mutu ko linga mutu eza mabete ko sala choix mutu eza mabete. Mais ko kota kasko ndengo mo kendele wana ezo salir siko ye. Aza fio abimi l'éducation ya bien. Mams aza mutu aza boye. Olinga te ke ezo surtout comme na ba fingele mutu non. Parce qu'on ne peut pas changer si mon camarade est bon, ba lokota tandula, ba lokota suda ba ndeko musuba compétent amiwana. Na habité à juste décision bientôt à ça na be. Et to eza décision ya bien mais to sengaka pardon. To ça semble te. C'est là net ngana ba kazi décision ya mabete na za lokuta ata yo mo. Hypocrisie nga fonctionne bongo te mais to sengaka ka. Net ngana no senga pona tandula. Pona ba tu musute na za clair no senga pona tendresse. O mena za clair yo ngana fonctionne l'hypocrisie ndenge. Ça pas la ba tu mususu koti ba kende. Oh, vas-y. Problème ezate nyonso ya mafinga. Ya lokwa panzambe lisuma muke ezate, lisuma munene pe ate. Oh nyonso ata tendance afinga ke belé. Non afinga muke bango tu ba fingi. Bo fingi mutu aza mari aza responsable aza na ba famille na ye. On lelo ba benga bo kilo ba respecter. Yo chaki temsu na yo ba tunyo te soneli ba sala moyo finga mutu abongo. Ozo comprendre. Là ça o be pe internet. Nana na kutasana bien pas une année. Na sigo na milicho en tout cas coach na sengela tandula. Aza mutu il y a des fois mona kandinga kenda pe na ngo kantiki mutu nyonso tu a supporter mambo wana. Poti comme na ba niveau quand ça c'est que supporter mutu. Il paraît Zuma ça qui émission a lui bela blocaye na bilobi moko loba ki émission moko boye et tout parce que ba ba mo lobo bela truc hypocrite ba donc ça va comme belé na ebito so tank émission. Ba restaurer aussi ça wana faut que toi yasoua na photo beta kambo ba Robin Sabela hypocrite na yé tu fou la rappel ba tout nyonso tout ezaka muto ayete bo fouli et là succès za passi mais là muso faut pas comprendre que ça succès so simba te bato ba ko kona ba ndenge nyonso ko dembe ba ko ba na bien ko bim sabat ma be ba dia sa na lobi na boye est-ce que muto ali bo so bloquer muto na téléphone ya Belleville ya Belleville soki batu bazo na ba commentaire ba réclamer yo ko lo baté tika ka sibela ngo emoko mukolo chaîne apona ba commentaire pas benga comme ça siko taka ko mona ba commentaire lobi na se pesa ba famille bota na ngai nyonso pona l'autre là on a benga bon siko ka yo moko tangi ba message ka yo moko oye ko se plaindre ya na sens te pourquoi ko longo créer ba campus ma mboza te mtablo so ba bloquer za été ozana poto ozana besoin so ba perruque à kitoko na Belgique na Paris partout aux alliés Vanessa Herwig, trocha numéro ni wana na scène na ngolo babonde de Rolex ça ma perruque wana bomona ba sorte nion sur ba perruque à kitoko ba coupe ya milai Vanessa Herwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu Yassika et Yui, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. awa nzambe na nayebi te siko shuka kolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka alobi ti na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye na fimbo napesi yo awa
Au plus, tout le monde va faire ça. Ils sont pas ils sont bons dans ce là. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moins makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che bazui soki pe kuna bache tozui bazo akaka. On sait jamais. ya mamini Toki. Exemple télévision, exemple TV, votre chaîne de l'excellence. Barisi Bazam, monsieur le journaliste. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission qui est présentée par moi, votre humble serviteur. Vérité plus, une émission culturelle dont j'ai l'habitude de recevoir les invités de marque et faire des analyses au sujet d'actualité. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de la recevoir sur ce beau plateau. Elle, c'est Nene Botaille. Analyste Nabino, youtubeuse Nabino, Asara analyste Kitoko, Robert Amon solo, malgré pas autant que le Calabar, l'actualité à Makambu. Bino là sur le monarchie, tout un peu moins des questions vite fait au Yéba. Qu'est-ce qui se passe où il est qui réellement dans ma caméra bataille. Avant la presse, un beau ticket dans merci Nadé, agence ma caméra. Merci la bosse Amboka Yannick et Chamba Godson. Tonton Jerry à la merveille, l'embissa moté ma tonton. Shekina Vumbi, qui te répétaille, au moins Maramboluki, Shekina Vumbi qui te répétaille, au moins Maramboluki, Lukangai. Joyeux anniversaire à toi Gaël, Fundu, Mamana Gaëlsi, Gaga de mon cœur, Mimi Ndoume Aba Mimi, Madame Mimi Ndoume Aba Mimi, Christelle Lina, Madame Christelle Lina, gros bisous na yo. Merci infiniment, Nagil, mon apôtre Yageto Kamasi, depuis Montréal, Malik Arafat, Boza Ibele. Autant à Molo. D'ailleurs, Fongola Bisso, si tu es d'accord avec moi, pour dire bonjour et bienvenue na Botaya Love. Bonjour. Bonjour Barisi Band. Bonjour Nayo. Bonjour na babone nyonso ya exemple télévision Calais. Na Bissau. Na linga bino, na linga bango vraiment babone no tout, na linga bango. Donc, ba diaspora nyonso. Ba diaspora de moi-même émission Sugaba mystique. Ane na loba don Nzambe likolo bango na se, sa bango mobulu, na be sensé ba mystique na linga bango. Donc on a bi ke ba mankenga vraiment ebele ba bengenga. Donc on a botayi na zongeli musala ka ndenge zalaka, bo s'abonner vraiment le sous na Nene Botaille officiel car ndenge zalaka émission bo kozwango pe na Nene Botaille officiel. On a profité na senga Nzambe merci wasalinga le longolu na fanda liboso bato to balinga ngai vraiment Nzambe wana bolimele lekebele na profité na pesa bambote na Brunel Bengazola de moi-même babi Mobutu au poste toujours na kati Salman Mobutu umela fana na ngwende na ona professeur pesa mbote na Iran Masiando ki balobi mama ministre e beteli ndezo boma bango balobi Iran Masiando ke umela fana na ngwende na ona professeur pesa mbote na la famille de Nene Botaille pourquoi pas mamie Rose de moi-même na pesa mbote na la petite Joanne depuis les États-Unis maman Caro aussi Divine Victoire Force tranquille bambote no yangwana pourquoi pas na pesa mbote na Babon séjour pardon na Chuchu Luambo babi Chuchu Luambo mwana lio azali on a ratsa kin déjà babon séjour na yaya kala tete o mona na profiter pesa mbote na yabe babi yabe o pourquoi pas yabe na pesa mbote na ba fanatique tout bolinga Nene Botaille ngape na linga bino aussi na linga bino vraiment merci na yo pe Baresi merci Nene Botaille to kota pena la vie va si j'ai bonne santé bonne marmonioso ah santé za bien nzambo santé to yo na mon bien santé kitoko jolie coiffure, là qui propre merci, toujours. Merci. Nene Botaille route pour les capés dans un scandale. Ah ouais, il y a ma casse. Il y a peut-être qui suite à moi disparition dans les médias. Non. Alors là, civil à côté na ratsa kan kokolo. E soda ro bangelo. Na Bissau. Ah, ya. Civil à côté na ratsa kan kokolo. Yango nde décourager soda ve mabeta masasi. Non, eza yango te. Eza ke ba mambo yaki après ba matanga ye lisusu ba mambo yedo ba mambo landana ki wana kutu wana elote. Ba mambo landana ki et tellement ba famille ba ndeko ko bela mo ba ko kufela j'espère yaki na matango monaki. Donc ba mambo landana nde senga na pema. Bon azongela sko boulot e bandi. Senga pe si moi père par rapport à père pe e bigando linga soute mais
na senga vraiment moi ngolo ekita ngolo ve mekiti ba pesi moto za sana zongela boulot. OK, mais makamoro les gars qui sur yo et affecté quand même. Telo te. Yo ko fani boye yo ça ya ba banalisme mais comment ça là yo. Non. Miniature ba traiter yo kutu voleuse de mari au yibi mobali ya bato. En tout cas ba résident lo ba pona caméra te dans le lo déranger ngate. OK. Na personne c'est mort na bi civil à côté na rata kan. Donc net ngabe par exemple na civil. Na keso na rata kan kokolo na beta soda masa c'est ça soda. C'est l'autre pour copner déjà masa city. Pour ngande ko ba pesi ngande arme na ke ga ko beta. Peut-être aussi ma arme on oye baté. So soda déjà ka beta déjà. Obi so so bien beta nemi. Donc ne lo lekele ngate na la qui peut déranger te pour ngana bote na mobala mutute. Nga bote mbala mutute nzamba sani aka ngolu na ye internet na sala ta desante de to baka kolala kolamuka nzamba yeba bomba na ba via batu quoi merci non nzamba na ka toujours na ndolo ba merci pour zo sala ndenge na osola na ye donc c'est ça nga bote mbala mutute dans l'eau dans la conscience nous a bien tranquille normal bon afana na poto na ke bote mbala na poto nga u Dubai na 5 kinda na kin to za na to balwa to sa quoi pas donc c'est ça. Donc c'est ça, donc pour comprendre que les nébota ya boto la nemutute ouais les gens chantage marbre belé mais pas vu pourquoi nene ya makamone comme il na yo c'est biso ba vidéo na yo ya prédot. Elle a mis ça qu'on a kanda po façon comme okende ke de roi ke na salé le mot boy robata ma ou bien voilà vous comprenez ça déjà bien avant yo yebi les ketchup a yebi nana quelques personnes on a solé na bango ko yebi donc ça que beaucoup plus tous à la système moroté balacho baga fiançailles oye na on internet ba prédoté oye na on internet non les gens banga batute même tout na ba façon na yi vous comprendre na ngai compris na Gabriel Péchon là aboyaki ben non comme les arabes ozo partir soko komona ozo élément na protéger tant membre salama au ministère vous comprendre dans la sens c'est bon est-ce que mon présentation ya Renate il faut comment on ba membre bandit donc ça moi bandenge na biso mo mais toi toza na bandenge na biso mo to koleka na TV biso tout mais toi bandenge mo en fait na moi makambo ça là quoi dans la sens on est exact que na banga ina bombete parce que libala ezelo ko se ngwebele lelo ba lukango so eza na fio lukango te o nga na on libala ta ko se alokuta to yebani on mata baluzize so ya pia ke mali ya dega ezaka ke eloko nyonso tout mutu na mutu na ndenga mema eloko na ye so to banaliser ye comme okende mozo ande pia ngasko kanda non seulement nga ye mo père mabaki bimi sango kutu pona père mais bima kala ah bon ezaka ke ya gabi ndabe ke ba gérer pona père kutu na mo ndire on dirait na bomba ngo ndire so ndenité pour ba tout ba lobby hein na ezaka ba commentaire to zo non problème babi na zo bomba ngo penga makasi pour batela ka ba cop mususu non même pas ba cop mususu ko kufa ndenge na ye amemela baza lese basala banalyse wana baza lese nga ko condamné bango te barezi mais sauf que eza bongo te eza nango mpona bongo te lokuta mabe te eza nango bongo te ezaka ke nde na kotoloba na bible est-ce que comment présentation il faut que bato bamona yango ta bamona te eza mo quelques personnes bayebaka ezaka moi j'aime to olamba boto mima loko na ndenge fete ezaka déjà présentation to tozaka na bandenge na biso mo bon fait eza nango mpona obomba te so na obomba bongo bimesu ndenge eloko déjà na obomba pour la raison où on a besoin de non donc c'est ça ah tu peux faire femme beauté il va la tous à 2023 bah résultat ça émission toi y a c'est ça en internet mon ami c'est Google les caméras eh bon so ilo nyo bombe ça OK te tolo baka e bande en fait e bande te la pour la route silkate ouais tika liwa des passage obligé ouais voilà faut bon on a passage obligé wana pe ça il aura passage obligé on a vu que par rapport toza mutu toza mamenda memela kango voilà bon so que ça qui na besoin bimate mais ba vidéo pe ngeza la te on monte ba vidéo ezala ki et là qui obata mal et fallait ka eno ça prend tout to lancer donc loko yo bimisa te jamais au filmango o tikele ka ina pete leki le comme ka na masolo mais dis-moi ba vidéo eza comment que des ba vidéo qui préparé donc c'est ça ba dozo kamo ba binelo ça technique nini moins d'une année babi kiso Gabriel ça makasi hein non qui sera nzambe barazi et qui sera nzambe na ko yeba ko solo là te bara ko sola en fait to bota ma commenter to faire un commenter vous comprendre donc ka ko sola bien nzambe pe liboso vous appelez motema polele zala les motema polele ça musala normal ma kujoste za non normal posé nzamba yebi calcula mutu na mutu nenga osala donc c'est ça donc c'est ça to kangi na parenthèse à Néné je crois que Boyoki
pour la libala tokoyoka te tokozala wana po kozala somo tokobina tokolia tokomela félicitation na beau-frère na biso to bambote no ebele oyo Gabriel Chaolabi nana kobotamba ya motu ndenge nini ye moto alalaka na papa de 0h 4h quand on appelle balali pongi voilà vraiment nana botai baactualité eza vraiment ebele donc Pierrot Ndomba Chauta kokufela mwana nayebi te yo za parent oyebi pasi wana ya kobota ya komema zemi na kokufela mwana ndenge ezalaka esalaki ona ndenge ya koloka question tonton Lulu nayebi so esali vraiment pasi tozalaki wana omoni siko lelo tokunda elobi lelo siko dépasse yango ebandi omoni bajour wana nyonso pasi ezalaki nango bato bazoya mwana monaki ba master vraiment batika qui était surtout ne ba comment moi lisanga wana quoi ça là vraiment bien bazozala na ye moment blague aseki moi muke moi nini ko mona bato ba mona ko dire bikamango ezo peser te mais na yebi ke butu ya lobi na lelo tongo siko ba sentir marqué vie des arts pour bana mona nanda ko faut vie des ali mona azate donc nzamba consoler bango ba réser za facilité o memi zemi au boti mwana non ils ont facilité magé bati muso adana mwana muke oui azana muke mais ça vide côté déjà bon après mwana ngwa zala bongo baza mo mibale misatu otata wana longwe na otala wana mesiko yo ebi donc nzambe apesa bango ka makasi donc baza makasi couple wana donc baza vraiment makasi ba résigner lono baka nzamba lekaka à tout moment air tout à consoler bango na biso to koleka lisusu to sololi aseki to pesi mukongo esoye mais nzambe so kazo leka toujours ndo moni ko sala vraiment bien mais bato belé babi baleli moi mukelo kwa mukolo est-ce que ça bien to mabe ça bien bien en wezali barezi on habite ba solo laka tous ala trop rancune test en fait tous ala trop li solo a bien pour mamba bien zala so quoi quand ba bala so papa ta lobby play ça na morgue le quoi on est papa Esther mta fait moi na moi muke wa ibata li sumute pour ni tonton Loulou azaka par-ci par là azana na problème na mututé a solane bien oui ana mo santuté auto ba pete ko tonton Loulou mo santuté ana ba défaut na ya pe na ba qualité na ye na ba qualité so le ka ba défaut ne bele yango mo na tangu sango yaki mututu azaki wana ozo comprendre na bi kana ba ba mona na kito le même jour mais ba pelle kota ki na si téléphone da ki sortir pour na ko emba ba pelle ba tout ça dit to ça la bolam et loko wana na asir et côté après moi ba comédie belé na bi ke eza ba comédie belé ba se comportera bien baza il y a bien baza na mabe baza so on préféré o mabe wana bazwa le so pas tonton Loulou voilà te blague te ba bukana te bazwa mal so batala mwana muki wa mela o ebi atali kamba kolobate mais talanda sali plein vraiment tu le kolobate na pasteur Mike Kalamba donc na ebi si to solara bien leçon vraiment matanga tonton Loulou en tout cas ba comédie bo solara mabe ba le kaona bazwa leçon et vous kamba yeb sa mutute o talika matanga tonton Loulou aussi leçon vraiment nene botai alors ba ratama kitoko na rapenda fana mais lelo oyo nene botai avant liwa mwana tonton Loulou makambo ya ki sombele babio coach d'Acosta ça lui sortie médiatique monsieur a manqué même si là monsieur sauté il pardon monsieur sauté makamboye belé j'espère que tu as une émission à coach et mon avec ma propos à tenaki et tant que analyste tant que moto peut nous dans la cascade aux églises au milieu du village au déjà qui en ont donné ba rezinga ton atalaki yango ba moto na coach Eskazali coach azam tamayele azazo baté pour chakiti ya koloba bongo on nga comprendre non d'abord il faut na réponse et donc ça li peut-être aya on nga nene na comprendre ça peut-être banaliser ça na maki pona moi sinayi parce que to mona ki na biso na bino ndenge moi sinayi finga maki mutuna makolo finga maki toye ba peut-être le lobby tina finga maki mais bazoya ka moi ça bato ba cheche na ba minati ko finga ye o kuta lega ata na télévision te omoni barezi mutu muso ko za déjà na makambo fa loba maoli ngoloba nete so tomno boke bo betelo ko moko boye et la museka milimo a epeka loba bon na éviter ça bon mais on ne la comprenait pas tonton Dako on dirait suite à ko finga mwasi nde pousser aya osala banalize wa on comprendre mais on ngana ko loba bato ya tangi ba kombo ba kufite bazati ce qui m'a mango eza bongo te tout comme ba ko leka pe ba contribuer oui eza mutu so tout asala mapo ya ko pesa ba réponse makambo te matana ba audio tonia to yoka donc tant ba fandi kimia seke mamango ndenge loba maki eza bongo pas en fait en plus pardon bato bazoke na ko tourna ka mingi pa mams ba longwe pa mams ba ye pa bela ba excusez nga non on dirait ba belo bi zo utape wana parce que otala d'Acosta c'est ça ezani ayokaki
baye koyebise Mams a lobby Mams a lobby que Ronald a lobby mais er mususu Mams pas lobaki na yete vous comprenez tout ça clair er mususu Mams pas lobaki na yete lokola déjà ba mi pepe wana eza bata semaine de trouble quoi basanga kate na bamboka ana ke kana nyatelo ko sona nyatelo ko ko ningisa voilà Mams pe na kwa na ya fande o kantaka ke da kosa agogele OK dans le pe da kosa bakenda da ko ebise pona kombo no Mams voilà vous comprenez et ta ke da kosa net nganene na analyse na salela ki na mambanoba moi mukie kaka na era ba invitation falaka ki pe sa sœur na ye vous comprenez et donc côté la mutu koleka raison exacte et donc d'accord ma fala bukana te ata Mams atindere maloba soit disant ne bayela ke message wana songa na zaki ton d'accord ata na ko tourner te tant que comme qui ke fa bala lokwa ba uta bango nyonso pas présent sur lombe Mams aza sœur na ye fala loba te bon lokwa na yoka maloba mutu wana yinanga tout comme ça bon ça va pas mais attends que non côté que l'invitation quoi invitation ezali lo connaître ezali lo konga na zo bala en plus pe amona nga yebi vina nga na kende nanu a contribuer pe mama webele na tala par là soit que ne côté que la si la invitation si la boy ou bien ta boy wana ta zina fête yete ingesa le suki to ko makasi ingesa subi ba ya bia boy peut-être si la rencontre ça va na comprendre ba idée na ye to comprendre idée na ya za mutu na za sko na katikati na sali analyse na kata makamna na ye wana na bi selon nga so za inga so da kingai na nyoso tu wana ya ba belobi tanga mona ka komi prêtre libala ngazo ka invitation omoni ba luko kanga mutu awa ko kange awa oseta Comment la milito, même si sigoyo, eza loko la sieti pa da Costa. Ako lo baboete, peut-être pas batu ça ko lo bate. Ni ne la se ke ngani ngani a fait il était. Pas va toki ke Mams ke no solana doute. Ozoma so place Mams si ko alekeli wana. Fallait tonton d'ako ake ko pese invitation na maboko. Atike l'invitation ta ke sert ya ye na ye. So na fait tanga ninga monete. Depuis ngalo ba mamo nyonso tu wana eza bongo po ndeni senga ngeke ko tike le invitation na ngali bala ayete so na micho ta yo ko lo ba ser OK ser afanda ki na EPM susu azela ke invitation po aya honorer mage ko ya asila upa emia Barcelona ko te emia longolelo ko te menga saka esengo te po na ko bati mususu ata ya kite te emia saka esengo oui pour le qui na bali d'accord mo ka lobi ke sila pas contribuer déjà na libala na ba conseil alors conseil wana pe ngesa su bien so sila ngaza voilà vous comprenez on ngana ko mona moi muke pa toto dako yango wana na moi ba sila wana na beka wana papa sila za ser moi ba cheke wana isali vraiment moi bien te mais to contredit mamba lobite parce que mai ninga na pamba te likolo nango bato atangi ba kombonga nene bote no ba ke pa ite bazamvi vous comprenez donc c'est ça mais est-ce que le baké Linda joy coup de fil quand tu as ben que Linda ba bengi pour ba pexer ya au moment gasubia ya yango na lobi mai ninga na pamba te d'accord ça pamba talbo makanisa bongo te c'est que zapeka na mutu o benga pe d'accord c'était Linda ninga ya mais emsu ba boy c'est ça vous comprenez donc ba comédien number potentiel ça peut ba comédien net click net le réponse wana to ko ça za youtubeur c'était pas youtubeur ça appelle la Linda te voisin ça appelle la Linda te ça la comédien mo ka appelle la Linda ou soit Linda betela ki ou soit tu peux ameme likot ou soit tu peux et quand ça appelle ça non bongo te mais ça va pas pour jamais mutako la ta che bota si ça nga kende pas insulter na ebisa na ebite so la kini na ka libumu pasi to to la wala te a che bote make up biso ko to chango te poto ko chango te kota Linda chango kitoko na te so ba makia ke ba makia ba ngwe batuna na SB mais jour na ndo fait chato dako eza mutu azaite emsu yemo ka michaki ou bien benga ki amata taka na ne mo kitoko boya bwa kama après sisi o na bité okali bumu pasi voilà c'est le make up bien ça là pour en tout cas pas terre là ne pas pour comprendre ko da pem sou Mams pas benga ki ne pour moi place na pe passer pour to kanisa pe kate voilà am so Mams ba pratique pe ko benga na été ke o Linda ko ke fait c'était c'est pas la peine a ozwanine a ko pe Linda fait c'était pour ça ni donc ezaka passe mais est-ce que nana pourquoi le côté no lobby ba comédien ba ki no tourner na SB na ba o ba ya et pas bela c'est que on dirait ba on ça ba bela eza na quelque comédien so to chenyo so na lokuta eza ba va et vient wana aller retour aller dans le boye moni papa moni si retour pe koto chuchu yango moni ba ser na biso wana lelo ti ba binemi eza na quelques comédiens ba na kata binemi na bango na ba chroniqueuse msupe ba na kati ba binemi boba sola to ça semble point to mona na matanga ya nani yo ya papa ko di ba pesa na mbotete Paris biso to mona kiti ba sola te
ngai eza bato mosusu esa bango plaisir naza clair na beloko butu moi ngai eplaire nga te te ngai eplaire nga te ngai vraiment mpona ngai fallait batika kaka epotanaka na banalise boye mais bango bazalaka toujours bien nde bazalaki voilà mais kotala siko oke eza koka buzoba na biso elingi ebanda bakoti siko na buzoba na biso bayoutubers je te jure bakoti nango po baoswanela nini baowela nini oyo aza na chaîne na ye ezopesa makambo oyo aza na chaîne epesa makambo mpo na ndenge mabe te soki lelo obi ke oboya SB oboya Bel Air TV wa motema mabe sauf que président Bobo Manoka est-ce que oza na peso bambote merci président na moni vraiment comment ça titre film on ina ndo landela son profil en tout cas sur un film président pour moi pe Bobo moya mo sande ta poussa SB be poussa pe boya kota ate black te som to sa mama malam to beto loba netika na mama malam pour na chaki to no lobela buzomba neto loba te pour na Bobo Manoka vraiment bravo musale salama ala sima ke mutueza e ko sala pe bela bande musu atikala mibali pe bala ndaka lokolo to ana besoin misala bako mape mo ebele bako mebele misala parce que des basi ba dominer bango mo trop côté ba jo mibali pe ba télé en tout cas mibali bo telema bo déjà fongo président bo ba fongoli nzela bo telema donc bo fongola parce que baso ndire ba dominer bino la concurrence a misala bo ebu ça de goût et ça bien mais ko la ko la mka quand tu as tenu ba popo na ye mettre moni tendresse tandula aye aniati ba biloko mo ya somme a fini ben sanité alobi ba bêtise makambo makasi ko benga tina coach tuberculé et là on se nga elekeli nga ngwana coach dakota nga ye émission aye ko expliquer finga mutu te ozo comprendre afingi mutu te comment siko pona re osala banalise foka ko finga ye afingi mutu te mutu okutazale ne likambo alobeli mams afingi ete mams pe aye na ko chakiti te pour ko répondre petit na ye te kaba ki jale lwango na ebite basera ki jale lwango basera basela ba président to sala ka boy président ki nga na koti na mboko yo na ebite natala ki ngo wana ser na ngai tandula esko za na pe bambote bamso zo ba kelete na benga ki na sepele na ngote so na bike na sepele na ngono za lukuta omoni linga muto alobi na oke ko azo tongo sese o tongo sese linyote aki atongio monte ba resa lobe mabe aya tongio ba rester so na sali mabeta ke nene ba rezo mutu na benga abota eloko no beti fo ata no cham no makasi ba na ato macho kicho beti fo neti ngana ser na ngana to ke na bongo ato ke na bongo na ser na nga to na bongo na serete ser ko to beti fo ko saka na ngate ata zo pela il suffit déjà message na nga obibi na monoke coach ok o beti fo te sérieux ok na mamola bongo te aser na ngana sole na en tout cas esa ke te ok na ngoma be ok na ngoma be ok na ngokito kote magaganga ki non bafinga no mwambala est-ce que mwambala za na mukena na munene mwambala na mukena munene te ba raison mobile faut mutu non donc ça lève vraiment kito côté quel que soit aza tata mwasi a garder bands ayeba kusela mama mwango kusala bien balongola mafinga omoni na moment oh choix mutu to kanga mutu te sauf que mafinga ndezo sa kito côté et puis nganet mama mafinga na oloba na kapa tandula oh bah tika la moni ko finga ils ont dépend de celo yé celo pe ba décision ko pende ko mokende les alaka makasi pourtant yo sa dika moko ka sa te ya tina seli kambo yo muto na côté la ko yate parce que muto yo côté la olinga pe buzoba te et pour être ici là on a olinga na bêtise na comment ni décision comment ni décision ultimatum ebimi alini na ete ya kina ne mo pasinga trop c'est trop ben sanita ma ozo mona ko kumisa mutu ko linga mutu eza mabete ko sala shua mutu eza mabete mais ko kota kasko ndengo mo kendele wana ezo salir siko ye aza fio abimi l'éducation ya bien mams aza mutu aza boye olinga te ke ezo surtout kombo na ye ba fingele mutu non magesa batu so balobi ko asali message wana eza babenga ngoni nazoka batu musuba alo bana sese babike ako sa message wana asali trafic bon nga bongo babi eza lokuta asali ka trafic mayebi mambo sala wana eza batu ne balobi selon nene botai je pense pas eza trafic ako sa mamna sentiment ta commis après ça la tete vous comprenez donc eza passe vraiment eza passe na mona ba mafinga ngo utaka mingi una pa mida mais na moni ba émission mida ngo magena talite mo batebele babi afingi kutu te fallait kutu ata mida ngo finga mage ba na okeke ba fingi elombebu nga mona etata la mo ba émission mususu wana lokuta mabete en tout cas na moni nga mafinga te babi ke papel lombende asangisa bana na ye
azwa charge abana na ye po bazokisa ye soni ozo comprendre siko mafinga ngo longwe pa ba ese pa ba mira ekiti siko na Kinshasa siko fallait kutu na Kinshasa nde ezala te po awa mukamate na mukamate o mena ebisi yo mukamate na mukamate omani neti bango kuna utafuta ne billet awa ke kanga kuna te place mafinga ngo ezalela ki o ba mida ba finga ga ba ese na ndenge mabete na yebite soki na oloba bilobela nga natali mwa muke ba analyse mambo esami da Costa omona kene bande bato anokota na bapel bazofinga mais comme état mobe même na lève ese aboyeki mafinga na lève mida pe so na se tromper te aboyeki pe mafinga abaki bato bafinga te bo sala ba analyse normale voilà sikoyo kote mafinga bandela kikuna pote banda na monde ba komo tika na bango siko kitela Kinshasa po sa ndeti nini alors makasi kana bato mukamate parce que ne peut coach abinisi mukamate bongo ba lokota ka tandula ba lokota suda ba ndeko musuba kompetanga miwana na ebité a juste décision a bien to asana be et to eza décision ya bien mais to senga ka pardon to ça semble te c'est là ndeti ngana ba kazi décision ya mabete na ozalo kuta ata yo mo hypocrisie nga fonctionne bongo te mais to senga kaka neti nga na osenga pona tandula pona batu musu te na za clair na osenga pona tendresse o mena za clair yo nga la fonctionne l'hypocrisie de ça pona batu musu su koti ba kende oh barezi problème ezate nyonso ya mafinga yalo kwa pa nzambe lisuma muke ezate lisuma munene pe ate oh nyonso ata tendresse afinga ke bele no afinga muke bango tu bafingi bofingi mutu aza mari aza responsable aza na bafamille na ye on lelo babenga bokilo ba respecter yo chaki tem suna yo batuni yo te soneli basala moyo ofinga mutu abongo ozo comprendre ça au ube pe internet nana nakutasana pas inane nasi kona milicho en tout cas coach na sengela ka tandula aza mutu ya des fois mona ka ndinga kenda pe na ngwa kantiki mutu nyonso tu a supporter mambo wana poti o comme na ba niveau kanza se ko supporter ya mutu Cyberkilé wana nde bomi ko olimbisi mais pona ba misusu bakendela bango soki bakokende po ekoteya te loko na ndenge mabete sembla ki fait comme okende boye po tozongisa mosala ono babi poza baplainte bato otikaki ngai nga naza presse te ananga makimia po mutu akokima nde mutu aza te tozaka na Kinshasa oyebi ngai bato nyonso batala bemission na nga so na bosani babimiselanga nga kota vie priva mutu te barezi na osa analyse nga na bakopamuka na nga bakotiamuka na nga badiaspora bayebi nafingaka te na kota vie priva mutu te alors na otika mutu akota vie prive na nga na loyenge te po okota vie prive osepelisa bato te lelo toosa mosala po toluka ba 1 fois 200 fois tosauve bavie eza te tokomosala papa se misala ebele komosalama po basepelisa bato ce n'est pas bien bato bamosa banalise po basepelisa peuple mona afingaka asiniaka alobaka nga nazongi lisusu kote mafinga eutela mpa bamidala baese moni baarrete so ekiti boye te mais kote ekiti oyo balobaka esika nde makambo ebandi yo ozalaka makasi akofingaka bato osinyaka na bakombo ya bato ofinga zalaka makasi première te mbongo na yo na poche ya barelation na yo loko mpe kotelaka motu koleka réseau eza te bongo oza na baintervention soko oza na raison waka na raison so eza nango to wana ngo te wala to po mutu afundi yo wana aza na raison ape na ba relation ko kasa te so bengi relation na yo le contrat yo benga relation na yo ya aza na raison aza sur na relation de organioka organio ko buka na te ba rezi oh na biso vérité na raison na nga na pa na ba relation na nga yo siko mutu na kangisi yo beta to na ba relation so nga na to koma na parking nga na ozaka na avantage po nga na ye na cheso na ba relation na cheso na raison. Vous comprenez? Vraiment. Dans les cas, tout ça, moussala, na évité, ne vous tout ça, analyse, vous êtes finger raté, tout le temps raté. Na ne bien pas ton ma finger raté, na ganga kakaka, na loba kakaka, ça c'est bien. Comment que babi soto banga à l'état? Na te bela loba, on a chaba, on va combo, on a chaba combo, on a banga mukamate. Na boss. Ah, yaya. Yaya vous taille pas. Na tambo la l'aise. Au bon na kutala yo mutu na lobela ka yo kabisa ne preuve fona lati so kombo eza yo te date da do lati baza bele te ali poko na limite la bataille vraiment yo mona pas leke tu tezo kitezo zonga leke tu azo kenda kaka na bisa kombo nga bileke kozwanga te na obibate na leke tu kozwanga ite pona yebi mibeko osanti bulo pour loi c'est loi zali on ya te na te komba mutu papa te na ndeni Lueza so lelo to mona mutu abanga neta si kombo ya mutu eza na kati lerter
achepe wana ata yo moko tosa mama obe mabe alors c'est faut aussi la nango ka bongo esa kitoko repesa bato ebele ba leçon et ça la bien voilà tobi ke internet ke na bongo te toti ke internet ke ndebo na mama nango be mususu na sebene lo mo fibet mamba lo baki na chombo ngana to sola ki na ebi mam to sola bi to temela mambo yo ya kokota na ba vie privée bato et ça kitoko te to sa musala normal on dit man to ko fibet mamba lo babo comme la que le rognon surtout na bande na suka nango photos à clair to mona bata mafinga bon ça fait kala on a beau un problème to là non ya gabe ya na yo seleke les cas on se comprend so do mama bata mafinga compagne que te bon parce que bino bato bimi ka lobby ya parce que la sabatu ke bino ne bo finga makasi c'est ba yo comme kamate penga ba yo na yo gwa yo quoi ça raté ils ont raté voilà na botai et puis na moni et dans le lo mususu tendresse malgré tout amuta pas comédien est-ce que tendresse ba comédien mususu ba sola bien et ça na mutu mususu amoni tendresse a fini à déborder au lieu ça analyse normal la landi tendresse aime sous tendresse héros yo parce que sengele pardon to éviter panani et bon yo ka c'est sengelo panani voilà alors tout ka kolandaka zala garder bandi na osamu sala na yo to yena monde mais c'est gubia to kutani to seka to sola to partager mais ba mayele muto mfana na mayele na ye ndeni ka loko ba reza ça faut kanga na sala ta yo moko et puis jalelo muko ka voyage ko bima pa mams ba ku ke ko lo ba jalelo ba sa msa makasi faut to faire voyager mutu moko ba pona muko ba panzana yango wana na bisa bon tu na kani ba ngala bila ba ngotu mutu voyager ezaka tendresse na ba jalelo tout te tous à clair pour tendance na temps normal malgré comment déborder na ba caractère wa ba do finga abanda na ye tendance ma banda na ye tata mo simo kala o moni tendresse on lo ba tendresse on comme ça belle vie abanda finga sila te non sur la pembe non sur la carré tendresse on comme ça belle vie quand il a patrona abanda finga sila c'est-à-dire azaka na mo ba makambe mo boya bien mo kala magana ndenga kilelo mutu ango ka baby na ngo ka ke baby so lelo so ka ba ku ke lobi ke na ba so di ba chroniquer zo ba kumisa asila ba olinga asila fa voyager moko ndo mo na place ba ko panza na bango tout faut ba yo ka kandati biso tout olobela mams boya voyage ata ya Dubai ba ka tendance ndakende ba panza et puis mukolo ba ku ke koloba ke ba tala sube mission te ba ndo tala ka SP pour na film et belo ba linga asila lokuta ba olongwa c'est un temps normal. Et ça, pour aller à Bakou, tu auras bazar belé, Bakou, tu as parti dans notre temps comme si la Bakou qui koya chaîne fonctionner. Dans notre temps comme Bakou, si la Bakou, les lots Bakou qui sont à décision, Bakou, vont sur la chaîne, il y a des missions T. Bas la SI pour la film. Au moment de Bello, on a l'ingam si des vrais locuta, l'ingam si des. On l'ingandé à Bakou, pas Bakou qui bazar, plein Bakou, c'est la Batou vie. Oh mais là mais c'est vérité te ba ta ba ko sa ba diaspora ba comme ça ba ta flunga te ngaba umto ko sa te to yebi ja on ekenda ngabe ça me signer non signer la ngape mais non ça la ngote po mo ya buzoba photo linga bango tout ba artiste na photo linga bango ba sanga na ba sala so musala bien parce que ça to séparer bango ba rési ba ko évoluer te to ko sa tata me ba obeta ba kawana ba ko évoluer te parce que ba na ba guerre celle moi bimi papa kenata peut-être na Cameroun Belleville là il faut pas jouer pour moi na bi monde théâtre ne ba tanganga théâtre pas présent na la die sobe na scène ne meza la te mais bango ne ba komeli wana et comme maman na scène bo mutacha a chepelo lo niveau yebi sanga to ba contrat ba kendela ke pesa ta to aider bango pasa la musala biso foto cha bango mupandi bo to ba na guerre na ba talibanda pour ça la bien ngala mkono mona shike eki te na mkono mona Merci Johnson te mais non tambo mona non mona Belleville candidat patrona moi Pierre rappelle à côté pe na bureau pe so na sepe na tolé non mona sila bisal man bomba scène ya moi Pierre rappelle bona benga na chombo na leli tozalo me matanga na kidi babodi na kambelinga vraiment choqué na bisi on mon avantage à la leki ya bayaya mon avantage yango tina lo balanga na leki ya bayaya ça mona nenga na télévision mona nenga na livre lobi na pese mbote benena ke kanga loboko ba feeling ali ozomo est-ce que c'est ngongo so sanga na zalaka mutu ya mutu moko na zana mukela ngala saki mais ça ba kisenga evimbi esalinga bien ozo comprendre
bakarine pour tout ba témoin maman lobo parce que nga ba mama lokuta te ngana loba te pona sepesa ba loba o salam tant on peut ça ngambongo ba témoin ba on appelle to lembongo pe na batu nyonso oh ya nga za bongo nga so kabenga mbona miso batu to lia na batu ozo mo so avantage so la bien tant ba kana leka ba yana fier na bango tout nana ndo lobika kama dina na to ke déjà chuté ba to ki ba murmura oh il paraît Michou qui actrice il y a DDTV ou comme pas Mams oh il paraît manka qui est na matanga ya ba Pierrot Ndombas na habité na yo qui on peut mais na meka ko benga Michou abinga jamais na ko manquer Mams wala za maman na benga déjà maman na vie était impossible plus jamais cela manquer Mams Sarah Marcel Azana tikala manquer ya Din et Simbate na habité no yo ke mo nungu nga pe na yo ka ki yango ezalaka ya lokuta ndenge olobi kobengaki ya lowangani banalize esalami ese panzani soki eza bongo antuka esali kitoko te ese vraiment kitoko te soki amanke dinana seke lobi wana mpo omanke sila te tokosanaka te eza tekelo na ndako na koyiba libanda na koyiba te te soki oyiba koyiba kaka soki eza bongo antuka esali vraiment kitoko te babosanaka place outi te adresse place outi babosanaka yango te abosana te atokomi wapi fo otalaka nsima faire ayembela biso ti magende tozala boye mutu mpe bakoma pa mutu fa utaka pa mutu mais babosanaka adresse oyo outi te soki eza bongo antuka nayeba mpe komona te boye soki mishu nashu te mishu donc soki eza bongo soki mbala nsima asala yango te antuka esa kitoko te boya mpe nde moko soki Sarah Masiala manke Mams ou bien manke Bela tokolobi mpe Sarah Masiala biso bato to saka analyse juste to kolobela pe neti ngana kolobete o sali mabe mais soki il rappelanga kombo Michou o sali dina na bongo en tout cas neti lo na loba no mingi te na kota kota susu so meza solo no yeli susu no yela yeli susu na obelema fa yoka fo na ganga makasi mato yoka so na micho mona ganga makasi ate po nazana na za bongo nazana na moi tantôt plutôt donc c'est ça voilà to que frère monsieur le Cambo na ebité ba tapoto ba benga trop oh il paraît Zouma ça qui émission a lui bela bloqué na bilobi moko loba ki émission moko boye et tout ce que ba comme le bo bela sur hypocrite ba do ça ba kabo belé na ebito so ta pe émission ba restaurant aussi ça wana foka to yesu wana te na photo beta le Cambo ba ba robin ça bela hypocrite ni na yé tu fou la rappel ba tout surtout ezaka muto ayete bo fouli et là succès ça passe mais là on faut pas comprendre que ça succès si c'est ça aussi mbaté bato bakoma kona ba ndenge nyonso ko dembele bakoma bato na bien ko bimsa bato mabe ba dia sa na lobi na boye est-ce que mutali boso bloquer mutu na téléphone ya belle vie ya belle vie est-ce que na loba vérité mo le est-ce que que Prince Luamba ana ba comédien belo ba bloquer Prince Luamba so mona Prince une émission est déclarée est-ce que Prince Luamba wana moko mikolo pesa na biso mo pa ucho bloquer na otanga na kombo ngape na ebisa ngo aucho bloquer so na loba que ça na bloquer Prince Asal Mabete a bloqué Prince a compris que Prince azane mutu na yete Alexis kaza a pesi position et a bloqué na yeza normal nde Prince so fa le la ngolo ba ke ba bloquer ngante oyo lonika ngo yo buka et logique oh on comprend est-ce que bloquer nga net nga pe l'autre là nga pe la bloquer so nga qui passe pour la salle film était ça va on nga pe la bloquer on ko bloquer ça normal tout le monde et puis mondial na sala bien ba to déclarer na ba commentaire ba ça besoin d'un film ya belle d'habitude un jour à danger si bon c'est là comment là que kolobe beleza ko yebate soki batu bazo na ba commentaire ba réclamer yo koloba te tika ka sibela ngo emoko mkolo chaîne apona ba commentaire pas benga comme ça si on t'a remona ba commentaire lobi na se pesa ba famille bota na ngai nyonso pona l'autre là on a benga bon si ko ka yo moko tangi ba message ka yo moko oye ko se plaindre yana sens te pourquoi ko longo créer ba campagne ma moza te mtablo so ba bloquer za été faut qu'on sonne ba bloquer yo lobelango non c'est normal te et puis na souka ngo bi ke ngana mo bana ko bondela te eza SBS ani ah boniko to ti ko rêver ko les garçons toi théâtre on rêvé Bel Air TV on rêvé SB on rêvé Baba Manoka on rêvé DDTV binana parce que rêve ngo belé bazar ebele koni na vie komi kiti sele karatu ba rési eloko eleki kobuka eza te kita nzambe atombolo so ozaka na bagala ozaka wana gala sa eloko parce que bagala esa eloko baza aneka na kombo na gala mais eloko ya te ozo comprendre eloba te lisa lume na succès moke me na kati ya succès na nga moke na mbongo ebele
Vous comprenez? Donc, ton amour avec mission, on a quand on a 6 qui ont tellement de sens. Quand on a le comme belle vie, et ben on a une mission pour rien. Il y a un sens. Si on a bloqué, c'est que on a une mission, on a ça qui a fait félix. À bloquer, c'est tout. Ça va monique, on a besoin d'aller. n'a pas sur les grandes missions, soit numéro sous benga c'est route à moi si ah au bloquer dans saline bobo. C'est pour moi le ça la monter yo zam tabaga la garder bande. Aux obligeons le bangote, tu peux bloquer ça hôtel. Prince, est-ce qu'il y a l'équipe Prince l'homme la bloquer. Prince ça va comédie belle t'as la Prince ça a esprit hein. Attends ça soit mon nez Mikolo, mais l'esprit. T'as là. Là ça m'a basson escale. Il y a ça m'a dit la rapa benga alors intel a bloqué ngaso kanga. Na so réponse ça na c'est ngabi. Oh, mais normal ba bloquer pas mon clarté. Oh. Prince va bloquer par combien de personnes? Combien de personnes? Ah? Je peux déjà bloquer. Ngana ba bloquer ngate. Ngana la ucho bloquer ka l'autre là na bloquer. Kana ba bloquer mamele kaka le kechu. Mama le kechu sala ko erawa. Abungela la coupe ma bébé le pianga so kana na bloquer. Et pour ensemble te so si mate era ba tuni sa te na bloquer yo. Munele ayeba kitina cheki place blocage. Toto ligne na biso te. Na bloquer yo pour relation aussi bana ngote. To bloquer. Siko yo elo oni ayo sabe mission yo chabela na munoko. Ba bien ça les quand ba famille. On est pas aza mwana bato aza ba parents na ye aza na famille za besoin na yebela wana. Bozala kateli kamko ye belle vie. Likamko ye belle vie te. Ça kitoko te. En plus on mwana mobali. Vraiment, obiyo pour bonde la. Pour les gens que makasi boy pour na belle bloquer pour la. Et puis yo mo pour le biko bonde la noter. Au moins que maloba no lobo to cité parce que côté bonde la raté mais côté déclaré ko bloquer. Donc c'est ko bonde là. Indirectement. Un sens té. On n'est pas des hypocrites. On n'est pas de double discours. On a la personne a obi que ba réseau bloqué ngana na besoin na non samba te na luka numéro mususu na bengi yo. Pardon ba rési fongola ngana ama mosula na yo. Il suffit qu'on s'en excuse, c'est tout. Toza batu na sa moyi munoko pe beta erreur ça na mutu. On n'est pas bando qui gentil, il y a la baille. En tout cas pardon, na obi ko ma ko tuer nga yango. Na resto ba dia ça on a répondre. Et puis ya mo kande na sens té. Monsieur ba dia ça ça musu ba siliki ba bi ndo ba yo kyondo lobi ba bona ka ko côté bela. Ba mona ni? Ba do côté bela ta hypocrite pour aller bloquer moninga. Moni ne to fonctionner lelo na musalo. Soko motala ka balobi o fonctionner to sa musano te. Ka balobi ona ba memoti ba tiona shit libulu. Odindi. Ndete bele siko ba dindi. Vous comprenez? Donc banato bandi émission oti na suka na ebi mamna loba na ebi kana katikati no sa musana nga normal. Nde no sala. So net parto mamba côté les gens. On a lobby au salamite. Bango to ba moneta nga ko déclarer ba bloquer. Est-ce que vous avez bloqué mon tesa belle vie? Oh yo ça la émission. Quand on a bisé ko nga sala ba film était on aller la ko bloquer na ngeza. Na la kasite. Décarré. Ne trop na suka. Kasi ate pardon. Bambote na yo. Toka bwana. Yesu Kristo. Suki a penza. Na ngabi o mingi ila basi. Yo so ça ma be faut ba bloquer. Bongo tene. Ya. Bon est comme lobela sous. Ah. Là la émission Prince Luamba. Ça les fois aux Prince. A comme selon liste ba bloquer. O lelo o mo mbalo fonctionner ndeni. Comment mutu mo ba bloquer belé boé. On so yo katali solo. Maintenant à vivre là, ça dans l'aise. Il y a pas avec ba bloquer ba onga. Voilà. Moutata formule micro moi mikela ba vérité ya bijou. Ya bijou pas bloquer qui. Ya bijou na doit bijou pardon na lo baka komolo. Avec ya bijou na ndanga pe normal. Na bi ta to colit kana biloko fongo na mambo solano. Ya bijou e fongolé. Ya bijou a bloqué banda libala ya bijou salamati lelo. On to fongolé kalaté. Soko na tangi bo ponga na lobi bo so ko prince e koloba. Te diable musu to msa ba secret be pomo maka ba tumusu ba ya luka ba problème. Na ba tumusu ba la ba problème te ba prince lo mbapa. Ado za su munene bikolo ka fumba kata na ngo ba te ma siso bo e piao. Mais c'est normal. Au principe so fu ba piao ka piao. Bozo comprendre. Oui, na comprendre. C'est quoi les ables mususu to repère ça on ba valer na ba télévision. Ça on a sens té. So a bloquer regardez ba se ko lo ba mabe. A bloquer on a sentiment té so sala ki mabe. Malgré to pesa explication pour le baki bosko yo lingo la yo lingo apprendre magaza a commis lelo azo mi balé moko babanda kala yo ebele ko ni esali na mi balana ba sa suna relation té. O yebité moza pression lo ba émission. Yo pesa conseil na télévision. Non. C'est dans ce conseil té. Conseil ba pesa ngo ba nkuli. Yana sens té. M sous ça ko blo ayena boepo SBB ngena film po ba komi bongo.
pour si la joie faut ya tumba na Bellevue allez faut que tu atala ba komi ka bongo ba jo ebele ba komi bongo mususu ba jalelo ki jalelo e ko boma ba tebele nene ba mbote na yo to komi na suka merci na batutu bolinga nene bote inga pe na linga bino vraiment na obeta ka sete na ba oya nga ba bota love ba mi bange o mama bino musala ebandi en tout cas musala ebandi bozonga mawana noki na lombango na nene botai officiel nene botai officiel ba ope bo sabona te bo kende noki ko sabone boulot vraiment bandi na bandi lelo ana ba rezi kana na otolo bandi bandi l'émission botai on peut pas nene botai vraiment ada na ba tebele nga na via komi kitsa boya pe pa na Oya na bango boya pele pa nene en tout cas na linga bio mingi 50 000 abonnés to 50 000 na mona ba poster na statino kasi tamba osala donc tamba osala kaka so bolo ata 10 000 boye pa nene te ba koya na bika balinganga mingi ebele pe ba mankenga na bika ne ba moni pe baza ya ko sepela donc merci ba mbote na batutu bolinga nene botai ya mete ya ngunda songe ambeli na pesa mbote na Sylvie Akake passeport rouge Royal Matuta charge à Londres ba mbote na ya tu ta na Kenya wa to mona tenga pe na to kutena ete to mona na he donc ba mbote na batutu na pa Irene Masando boyo benga ngato ke pa Masando ngatika ka tika na makasi en tout cas ba mbote na batutu Clarisse yengo la rati à Grèce Clarisse de moi-même nga motema Clara de moi-même on a famille ba mbote na yo est-ce que Zali merci pe na yo soubarisi merci Nana Botaille tout est bien qui finit bien Déo nous sommes arrivés à la fin merci beaucoup à Nana Botaille à sa analyse est correcte alors bozuma ba point toucher ba point belé merci na ba sur batala émission numéro na affiché na écran na bino pour la remarque la suggestion vous avez besoin d'un numéro mariage collation anniversaire coïncité Tengamoro le MC du peuple je suis là tout ça va analyse bien pour la moutonnion sans parti pris sans parti pris biso dans l'église au milieu du village merci la famille Aigle papa Chris Montem maman Joyce depuis les États-Unis et merci encore à Mimindo mais madame Gaël Fundo maman Bonheur Chekina Fumbi Kitoko Pétail Monica Makambo fille de disque bébé Seigneur maman na Kenaya et puis Primaël merci à Bakino sur Balinganga na Balinganga moi je vous aime portez-vous bien et restez connectés sur nos antennes Glody Otete ono tete la Kema Fumbe Yahweh Mabanza et Lamba depuis Istanbul sur qui t'appartient Yahweh Mabanza bazo nyonso yo tikala pona elamba kwanga tikela bateke pe na Willy Claude Jama Bruno Aruna T19 et 19 merci na yo donc vous êtes belé ya na ngabino ya trop portez-vous bien et bon tout de programme bye bye Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo Na bonzeli yo motema nanga ye Ya Yesu na bonzeli yo motema nanga ya Lokola abele abonza kimbeka Eba ya papa na yembeli yoni bangana Dawidi ye Exemple TV qui tombe, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui tombe, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, il s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui tombe, rien à dire.